Donc, prophète Gédéon Bekanga, peu importe ce que les gens disent, Rich a eu des décisions que bazane na mobile naie, ils en ont les passé. Donc, pour na c'est Rich Missam. Pour nangai, étant que servant de Dieu, je préfère plus Yako Luka, Ole Batuba Loba, ni Osotozo Loba. Nous sommes des hommes de l'église. Là, nous sommes hommes de l'église. Homme de l'église a tenu compte n'a passé à mon tout. Parce que chacun de nous a passé mot bizarre. Ce qui pour n'a pas passé, ah yeso, a foutu la biso ba nyongo moko boye, a pesa biso ba identité moko boye, parce que so ba ibata la passer moko na moko ba tebe to simba bible te. Ba tebe pe to te mana miso ba tuté. Na ko condamner frère wana te parce que je connais pas sa vie. Il a sa vie. Moutako bala 5-6 fois la autre fois l'air aeba nzambe te, mais l'air aeba nzamba bani nouveau départ. Ya Bible lo bana prophétie na mukande zaï, to se souvenir na makambo elekate. Parce que na mikolo ya nzamba ngasa lelo mo nini ya sika. C'est Rich aza un mukolo ayebi makambo azo sala. Tu vois, aza mineur te, aza mukolo na CP na place au lobby que c'est une servante de Dieu. Moutou déjà la servante de Dieu. C'est que peut-être il a eu le temps de consulter son Dieu avant à s'engager. Parce que biso nyon sote au lobo. C'est-à-dire à cause du mariage moutako manquer ba parents du respect. À cause du mariage moutako manquer ba pasteur du respect. Donc c'est-à-dire makambo ane za makambo très glissant. Ce qu'on nous traitant il faut beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a makambo mitema. Il faut être très très prudent avant d'intervenir dans Maloba. Et surtout le quoi les hommes de l'église. La première des choses, ils ont rencontré des personnes. Bangon demi balé basé noni, basolo li. Problème mes habits se fauteuiller basolo là ni, bayokani ni. Peut-être que moi mobile a expliqué il est passé na expliqué ba détails surtout non? Oui peut-être. C'est-à-dire au moins ce que place ngana zali. Donc ayez banité et de deux. Maramba bolingo, il y a deux personnes. Dans la communauté na biso, bon, je ne comprends pas. Comment Batumi Balé Bakoko dans la relation moroboy, les gens insultent facilement. Ma Rit Azali minerte, Nazo Bandila, Azali Mukolo. Rit, l'aime sous n'enga embrasser carrière a profité à bala peut-être pour ne pas avoir même insulte le même personne où on a ba finga maman na ba forme nyonso. Il y a moyen de sécuriser la carrière. C'est pas un péché. On a bateau ba finga lelo ana. Lobi lem su bangwana ba changer bangola. Ya omenga na sa mutubwe. Ole olanda makambu batu bazolo ba pona yo. Yo zalanda bon terme na Nzambe. Pon Nzambe mutagera mitema batu. Ah bon? Voilà. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Eska Bunzambe et Kitarana Loyembo, Namaloa Pena Misala Bunzambe, na Bunzambe Lola, Ezofuta Simana, Toyaroloba Kenzama Boto, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours dans le cadre, il y a informé, bien-aimés, vous êtes toujours connectés, Toyambi Moko. Ya bandeko boyebi très bien avoir na plateau na biso un grand merci na bandeko ba soutenir biso merci na pasteur Feza Miss ya la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel na Boston les frères Patrick Ongé na Nzama Lola Monayo pe na filo mukwa ya Motema Bivin c'est de homo depuis Londres Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Onto ya Rolobaki Nzama Boto kwa Yesu bien-aimé dans le Seigneur toujours na cadre pour informer bino biso tozana kin bien-aimé awa na kin après affaire il y a comment il s'appelle Ruth Missam Libala naye mon ya Marie oyo Kesser chante Atika biso bien-aimé dans le Seigneur moi na ya balaki Ruth bomoni ba maramnion mi concernant mobile au mon na balaki décision nini bien-aimé dans le Seigneur famille ya Marie Missam Bazui décision nini Ruth Missam Azui libal ezate bazongisi biloko upa toromeko sololango na émission lelo na un homme de Dieu que vous connaissez très bien oyazongeli biso pasteur et prophète Gédéon Bekanga. Shalom papa. Shalom papa. Bonne santé. Santé va bien en Ngolo Nzambe. OK, lelo bana bandoro ba landa yo. Que Dieu
de la Bible apambola mutu nyonso tu oyo akozwa occasion ya kolanda biso Nzambe oyo abongisi ke olanda ngo apesa yo eloko oyo ozoluka na kombo na Yesu. Amen. Ok, prophète Gédéon Bekanga, avant que tu aies mozindo ya émission na biso, réaction non par rapport à makambo ezoleka na totaki komona ba makambo ba pasteur a ebele le lot mona ya Marie Misamu awuti ko bala libala na pour la première fois ba bala ye mais tout le monde ba vidéo ba bilili bimé belé que mobile wana bala 4 fois 5 fois ana basi partout. Yo par rapport à qu'il y a une servante de l'Éternel à autour d'un album pour première fois qu'il a s'engagé makamabo et bimi na kati église na réaction ya ba chrétien yo bon, la première des choses et là on a kolo ba makati zaka ke mariage est salama pour na bana mikete. Le mariage est fait pour le mati, pour les hommes mati et capables. Voilà pourquoi mutu aliboso o ba bimisela moi c'est Adam. Adam botama mbamo mukolo. Abotama mbamo mukolo babimisele pe mwasi mbamo ya nini? Ya mukolo. Donc inkolo ba ke vie de couple, vie ya mariage, yamoni parmi ba mystère ya Bible. La Bible bengi mariage mystère. Et loko déjà so ba benga un mystère c'est que eze loko moke il y a plusieurs réalités à l'intérieur. O mutu o maîtriser te. Donc c'est-à-dire seul mutu azana kati nda expliquer au mariage. Donc le mariage est fait pour le mati. Pour Nangaï maintenant, tout ce que je peux dire, c'est rite, aza un mukolo, ayebi makambazo sala. Tu vois, aza minerte, aza mukolo, pena sepe na place au lobby que c'est une servante de Dieu. Moutou déjà tu la servante de Dieu. C'est que peut-être il a eu le temps de consulter son Dieu avant à s'engager. Parce que bisonnion saute au lobo. D'abord, si tu as la vérité, il faut que son encadreur spirituel. Si tu as un encadreur spirituel, il faut tout payer beaucoup. Parce que dans le mariage, il y a la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible. Dans la volonté parfaite de Dieu, Adam là, il a mis Ève. Mon un message, moi, si ma vie est un tel. Dieu l'a dit. Mais et à peine la volonté permissible, ngana yo papa vin to sololi, to yokani to lingani, nzamba approuvé. Débat bien à la volonté permissible. Donc ça dit pour na c'est rythme ça. Un pour ngai étant que servant de Dieu, je préfère plus yako luka ole batuba loba ni osotozo loba. Nous sommes des hommes de l'église. Là on loba homme de l'église. Homme de l'église a tenir compte n'a passé à mon tout. Parce que chacun de nous a passé mot bizarre. Ce qui pour n'a pas passé ah yeso a fouté la biso ba nyongo moko boye a pesa biso ba identité moko boye parce que so ba ibata ba passa moko na moko ba tebe to simba bible te ba tebe pe to te mana miso ba tuté na ko condamner frère wana te parce que je connais pas sa vie, il a sa vie amutako ba la 5 6 fois la autre fois l'air eba nzambe te mais l'air ayebi nzamba bani nouveau départ ya bible lo ba na prophétie na mukande zaï to se souvenir na makambo elekate. Parce que dans mikolo nzamba ngasa le logo mo nini ya sika baba nana ko tuna la servante rite que je respecte beaucoup d'abord pas à moi na nzambe azape mosala na Dieu ne fait pas sa décision au lieu que mokile lo baba sala ba émission. Mais papa le mariage est makambu il y a deux personnes institution ya mariage est sama pour na deux personnes pour na Adam bazalika na Ève ozomona tala kutu nzamba pesa Adam instruction mais Adam à cause du mariage, Adam désobéit nani Zambé. À cause de nini il y a mariage. C'est-à-dire à cause du mariage, nous avons manqué ma parents du respect. À cause du mariage, nous avons manqué ma pasteur du respect. Donc c'est-à-dire makamouane est un makamou très glissant. Ce qu'on nous traite, il faut beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a makamamité. Il faut être très très prudent avant d'intervenir dans Maloba. Et surtout le quoi les hommes de l'église. La première des choses, ils ont rencontre à deux personnes. Bangon demi balé ba c'est non ni. Ba solo li. Problème mes habits ce photo yé ba solo là ni. Ba yokani ni. Peut-être que moi mobile on a expliqué les passés na expliqué ba détails surtout non? Oui, peut-être. C'est-à-dire au moins ce que place ngana zali. Donc ayez banité et de deux. Maramba bolingo, il y a deux personnes.
nga nazo kamwa communauté na biso bon je ne comprends pas comment batumi balé ba kokota na relation moko boye les gens insultent facilement ma Rite azali minerte nazo bandila azali mukolo ayebi ko pso ba décision pona ndimite ke ndeko wana to frère wana ok na famille bolingela nga Rite nda memie na famille Rite nda bi ke bota na zui mobali tel peut-être peut battre pas comme à niveau ba dot to ba prédot c'est que ba zui peut de attend est-ce que ça m'a kambalingani le lobby mbala moko non laisse ba zui bango tana bango ya observation connaître que ba fan ba tika na bango ba makambo ba réaction ba ça ba émission ko télémélaye et que adam mobile ya malonga te abala ete baboyana bazongisa monga bilo donc bazongisa na bango monga dot te bilo te Rite bazala toujours na mobile ne ya moni na pambolaka Yesu Masia pe na sepelaka poani naza mosali ne pe nazwa chance ko ndimela ko nzambe batune question mo babi maître moi si oyo azui mobali ana kufi et qu'azui sou mususu et lobi okuna azui mususu na royaume na yo mukolo ngwa kozala moi si ya nani abina kati ya royaume na ngai y aura ni femme ni homme pona nini Yesu alo babongo c'est-à-dire so za fan ya muto kumisaka muto au moins vie de couple nzamba benga ngai il n'a pas appelé ma femme Dieu m'a appelé moi ngande serviteur ngande ministre. Mais au-delà à être ministre de Dieu, j'ai ma vie de couple. Vie dans un couple. C'est-à-dire, au cause un bon prédicateur, au cause de la grâce en Zambé métier, tu n'es pas un bon mari. Pour cause un bon mari, et que dépend de la prière, et comment dépend de caractère. Voilà peut-être bimina makamzu pour caractère à mon na famille en éducation na ye, il y a un batum sous papa Alvin, ba kola na ba blessure intérieure. À mon modèle maman na ba na ko nyo comme papa na ye, moi na moi si ata vivre na libala. Azarana mo balika keba. Donc elle dit que au tali bobi alinga ngai, mais du point de vue comportement, il y a ça ne va pas. C'est un travail. Au moni peut-être pour ngai hein, ça n'engage que moi. Rite, l'aime sous n'enga embrasser carrière na ye, a profiter à bala peut-être pour ne pas avoir même insulte le même personne ou ba finga maman ni na ba forme nyonso yango yele mtu pona ko sécuriser carrière na ye amoni que non il faut na bala c'est pas un péché mais problème ezalini Rite quand nem tazana mtana réponse ya ba question nyonso ba tuba mituna o mariage yango décision finale et oui et bon point au monde até chez nous les bantous so ba tuba ni ba bala na point ni papa lo ba joie enveloppe ana yelanga joie vers wana melisa engelo bani. C'est-à-dire yom toye na ye ondimi libalo yo na ndimi ondimi yango bon soki ondimi jelanga enveloppe wana sani. Donc prophète Gédéon Bekanga, peu importe ce que les gens disent, Rite a eu décision na que bazana na mobile na ye ils en ont les passé donc j'ai beaucoup aimé parce que ben est sous prophète parce que étant que prophète tu sais la révélation était toujours personnelle. Donc c'est-à-dire d'autres ont raté que bolali des personnes besoin révélation des personnes alors si c'est l'incident donc elle s'en fout na ba makamnyo si ato nano ba que incidi donc elle s'en fout na ba makamnyo sur mobile na ye alobelié pe na bikaza servante de Dieu akosa la ngote sans prière par exemple soki abondela kinzamene et que nzamba convaincre le frère Atayo mati aussi mi mapata okiti elo ni échange mais ba fan na quand même ayo ki sa ba fan na sonité te kolanda ka ba toute na vie et d'ailleurs dans le principe ya nzambe le Seigneur travaille toujours dans la minorité au moni li kambuso moni déjà batu baza ebelé contre yango tout na nzambe pourquoi ça Dieu aime ça pe au mona bato ba finga lelo ana lobi lem suba ngwana ba changer bango langa ya omenga na bisa mutu bwe ole olanda makambu batu bazolo ba pona yo yo zalanda bon terme na nzambe po nzambe mutagera mitema bato. Ah bon Voilà yango ebiti Moïse va chez Pharaon mais j'endurcirai le cœur de Pharaon pour na bête donc c'est-à-dire le Seigneur a la capacité d'endurcir à peine la capacité on l'embissa on peut pas la lobby que si je plaisante encore aux hommes je ne serai pas un serviteur. Voilà yo ko se pelisa ba tu t'es papa vie yo sala maka et d'ailleurs le mariage basala ngote pona lelo lobinatika le mariage c'est pour toute la vie. C'est-à-dire c'est que azui ba précaution na nyonso poza mwana mukete omoni
aza mwana mukete akoli déjà, c'est-à-dire yenda yebi makambo osanini aosala, c'est-à-dire mutakoya te na comprendre communauté na msote to na facilité à kokota ba vie ya batu. Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Non, le bic malgré que nando le bic nzambe bonabo c'est pesa nzambe, mais décision on a quand même net que mokile telemeli que mobali wana za bien te famille na ye bancadrer route bien te tala mobali baki obali sanaye baki obali sa mwana ya mari misamu aza mobali mo sérieux te ba fan ba lobby moko kutu bazolo baki la voix du peuple c'est la voix de Dieu, l'homme de Dieu, c'est que yo monine que malgré que mokile lobby ba fan ba lobby azaka décision qui azalaka na mobali pour ko sepesa nzambe oyebi nzambe to salelaka jour mouton maîtriser nzamba et son nzambete. Eh dit ce qui est révélé est pour les hommes, mais ce qui est caché c'est pour Dieu. Supposons bazui Marie na Joseph bazong ti bango lelo. Na loi juif elobi ba fiancé ko iko kwea na zemité. Mais mukolo ana chose grave ba fiancé mi balé. Moi quoi juif. Mais yoka Joseph makambo alo bisa moi sini habita la Marie pona ngai to rompre na biso. Donc c'est-à-dire sur lundi rien que test wana, on comprend que il aimait tellement sa femme. Tala mo balo nga protéger moi si. Habita là, to bwana na biso samba tu bayeba. To bwana na biso na ki na kinya. Mais Matthieu 1 verset 23-24 babi Joseph na butu na ndoto. Anja ye koyebisa habita là, yo kondima zemi wana. O kondima yango bongo. Moi nana ko bota makomone ko za Emmanuel Talabo. Bon, c'est-à-dire Joseph siko ata le kananzela batu ba finga avantiller to ko lapide yo oza avantiller frère Lukuta boye. Mais Joseph na mutu na ye ayebi ke moi nana ko bota makomone Emmanuel bana eloko ko sala ngate ngana yoka kinza Zambe bato plus tard ba ko changer la langage. Bazo finga couple wana matin midi soir, mais celle Joseph na Marie ne bebaki vérité moi na sani abota. L'amour, le mariage c'est pour deux personnes. Kolandaka te batu balobi papa Alvin nga ono lobano nga zanga mwana kulunati. Lelo na belle famille ba respecta nga makasi. So na ke ba papa pa sepela mwana nga bala mosala nzambe. Mais so ba zwinga 20 ans passé. 20 ans passé na ngai. Maman no ndima ngai. Coiffure na la nango ma façon d'être ndé na no se comporter maman non di mangate pour soit talika coiffure na ngabi moi na ngai et d'ailleurs nganda ma pesa moi moi di to ko papa Alvin c'est-à-dire modèle à beauté moi fiana so qui na kendaka na famille na bango le na maître pe mo pagano mutanga ndi mangate papa Alvin mais au moins bango bakutinga ka pasteur ba monika église babi nzamba zo salela ye aza mobala bien et d'ailleurs les loups ont respecté nga mais ceux qui bazango andosi ma machette ando kata batu ando sa ba vanti ando sa la bo abando sa la bo c'est-à-dire alo quoi ce que mutabandi rappeler nga na mariage tanga ye akobala garçon te garçon bando so ksa batu dinga kuta beta nga jour tel te li solo ane da kama solo deux personnes yango moni moyibi ana tio ke ne paradis na croix papa Alvin batu nyosa yiba biloko bazana se ba finga epé Moyibi ni amandone ya négocier paradis ne donc musupa côté là bango na butu musupa viola mwana na bango musupa sala bango mabe mais yenzo ande ti bango ba finga na se yene kulusu a négocier lobine. Il y a des proverbes que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. OK. C'est-à-dire yo négocier paradis na ye. Donc dans la vie ko kondana nga te ka par rapport à mon passé. Ses frères à son passé. Peut-être to yebité. Pour makambo nzambe peza makambo motema pe muta yambaka nzambe ba yambaka public mais ko tambola na nzambe za makambo privé soki kasi ye pa bongisane de na nzamba nga banda chemin ya sika a reconnaître be erreur na ya fukami na miso nzamba sengi nzambe pardon siko biso to tikalika non un enfant de Dieu, un homme de l'église, servante, frère, sœur, si tu auras l'occasion l'émission parce que les seules personnes qui vivent dans nos cœurs, c'est notre Seigneur Jésus. Place pendant que batu ba finga gaswana moyibi frère moyibi ngakuta ibanga bijou baboma akufa zonde ya négocier paradis. C'est-à-dire il y a des choses dans la vie tout ce que nous condamner batu boye mokili ana makamu na ngonde nzamba omema mutu na mutu place azolala
ça na nzambe muta kozala neti nga ser moko ebisanga papa vina bingana ko sambela chuté à cause du comportement ba pasteur na moni pasteur en manotel nga c'est mokosi et c'est erreur grave pasteur en manotel au moni yango yo tiki sambela oh est-ce que jugement za la bavandi so ba bengi pasteur jugement za la seule aucun apôtre aucun pasteur aucun prophète aucun évangéliste aucun docteur akufela on a croix muta kufa na croix. Et ça, Yesu Masia, la seule personne où il nul à côté dans le royaume sans passer par moi. C'est notre Seigneur Jésus. C'est l'homme que le monde a Yesu abi manotel, wana tiko sambela. C'est l'homme que le monde a Yesu abi mana en salamabe, wana tiko sambela. Mais ce quand mutu tika na yo, continuer au sala chemin nanza nanzambe. Alors ce qui est encore grave, pasteur wana yo tika na lisolo il y a 5 ans passés. Et bon so ya a 5 ans là on dit pardon. Yo yeba. Donc dans la vie, la sœur Rite, on croire que c'est une servante de Dieu. Et de deux, Azam Kolo, Ayebi Makamwazo Sala, Yenda Memeli famille Mobali. Netinga Ipena papa responsable, moi Nanga Elinga Mobali. Tout ce que je peux faire. Et à questionner moi Mobali. Et tant que l'homme de l'église n'a quoi en avenir à Moutumakasi, ngata balinga mwana ngalinga mobali ya makolo ane lo côté soki ya lingié ngana kwa ka nzamba za capable ya kozwa mutaza nul na société net ba biso to za preuve alika mwana lelo dans mutu moko boye vino des aki désorienté. Donc si ni t'étais l'église au cause à la souffre recadré lelo tozonga toza recadré na société lelo tozote api bande ko bela ba kuluna bazotika mabe batebele ba bongoli mitema na ba ministère na biso to bimisi bana to consacrer batna dans le ministère. Donc c'est-à-dire passer ya mutu papa Alvin ngana yo boye to apena ba passer. Donc passer na ngaye ko empêcher mutu te que asala likamumo quelconque ce qui ne quoi na passer n'est pas passé. Mutogota abalaka boy abala peut-être abalaka batunde batubolo bala oui et cause appel à solo mais le last une décision à embrasser vimo boy écoute qu'elle est un petit peu célibataire est-ce que écoutez na moi sinanda je ne crois pas alors le quoi écoutez na moi sinanda écoutez ba pesa bango chance c'est Rite nem tout en a pensé à oyebisa biso voilà. Merci beaucoup professeur Gédéon Bekanga na tibi moi 10 minutes hein à 15 minutes au pesa message au memela biso lelo pona di kamya Rite ensemble pour ceux qui a je crois bien que boye ki Moussa na Nzambe avec ici message concernant ba polémique non Frezo Salama na ba émission bien aimé dans le Seigneur professeur Gédéon na tikelo caméra. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Nalina Lobela sur thème moko et osalo bien sur le mystère des rêves. Alléluia. Nalina Lobela sur le mystère des rêves. Na bandit mutunyo sozana nda kuzwa Bible na yo. Bible lobi na Jean 8 verset 32 Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire mutu mokote akoyiko yamba délivrance na vie na ye soki nano yebi vraie vérité ali kambwaza na ngote. Vous savez, bakoyiko traiter maladie te sono mutu sali examen te laboratoire il faut bimsela biso komba maladie ozana ngo et à partir ya komba maladie o mutu azana ngo nde bako prescrire médicament pour ça nini amela po abika. Donc c'est-à-dire beaucoup de gens échouent parce que quel est ton vrai problème? Quelles sont les réalités que tu as? Voilà pourquoi je voulais parler sur le mystère des rêves. Comme nous allons courir derrière le temps, nous allons expliquer. Nous avons 3 catégories. Il y a rêve, il y a rêve. C'est-à-dire quoi? 3 catégories à battre sur la terre, sur le mystère des rêves. Première catégorie à battre, c'est bango balo tarate. Donc yendenga zawana alotaka na ete pe aloba bien ngana lotaka te ngana kangaka ndoto te. Catégorie wana da catégorie ya bato baza na se makasi. C'est-à-dire ya ko lota te pa kangaka ndoto te. Donc on appelle na se ya se. Deuxième catégorie ya lotaka bandoto lié na bitumba. Ya lotaka bandoto lié na bitumba. C'est-à-dire ya lotaka nazo bunda, nazo bambwa bazo landanga, nazo tanga, nazo bunda na bata famille, wana eza catégorie ya batu oyo azo sala lutte dans sa vie, ana étape ya combat dans sa vie.
Et troisième catégorie ya bandoto eza bato balotaka makampe makambo ça nini et kokisami. Donc c'est-à-dire troisième ce sont les affranchis. Donc mutu moko déjà akangwama et yeso ka lota makamni alota makambo ekoya makambo ekokomela baninga donc c'est-à-dire ye aza déjà affranchi. Mais deuxième catégorie tous les trois catégories ya batouana na parlé jusqu'au étape par étape. Na banina catégorie ya bateau balota kate. Bateau balota kate, la plupart à ces gens-là bakufa ming na ba mort subite. Parce que la Bible dit Job azako lobalobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Or na mystère des songes to mystère ya ba rêve ezande esprit na biso sikoyo nde expliquaka biso vrai muto tozali. Donc ce qu'on noye ba vie na yo réel. Parce que vie no réel c'est un état spirituel. C'est-à-dire, Jean Balobi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, ma songe dans yonde et puis sa forme, il y a style de vie na yo. Comment yo déjà au bala, yo déjà au bota, mais yo l'autre kaka, on a classe, on a école primaire, na ba uniforme na yo. Yo za na poto, yo za na Kishasa, yo za partout. Mais yo l'autre kaka village natal na bino kuna place boko laka. C'est-à-dire, c'est-à-dire ta vie est liée, est attachée plus dans ton village. Donc dans tout ce que tu fais là, tu es contrôlé spirituellement. Okomona mutu mususu vine mobimba alota kaka ana mai. Donc c'est-à-dire spirituellement tu vis dans les eaux. Ye vine mobimba alota kaka bazamba. Spirituellement, tu vis dans la forêt. Il y a un moment où on a une réaction, c'est-à-dire qu'on a un esprit, une méchanceté, un lion, un léopard, un totem, un mot comme ça. C'est très compliqué pour toi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, dans le mystère de rêve, tu as trois sortes de bateaux. Surtout, l'homme dangereux est la catégorie de bateaux. Il y a l'autre catégorie, il y a kangakando toté. Et ça dangereux parce que tu ne connais même pas ton état spirituel. Yo zana kuna niveau ya C. Donc c'est-à-dire le cause d'un niveau ya C yo ko l'autre té. Comme mon état spirituel noté. Même bateau monaka dans la franc-maçonnerie. Même bateau monaka o bana ba kishkisi, bana ba kindoki. Ba l'autre ka makasi. Parce que bazaka na besoin ko yeba état spirituel na bango. Mais bango bazaka plus na deuxième dimension na lobi ya bitumba. Yango mona pharaon a salandoto. On a roi Babylone à Salandoto. Pourquoi Baosala Bandoto? Baosala Bandoto parce que ce sont des gens qui ont une deuxième dimension parce que les magiciens, les francs-maçons, les sorciers, bazama casse dans le domaine où on a parce que et plus exploiter le monde des esprits. C'est-à-dire à développer esprit n'est que le corps n'est physique. Voilà pourquoi à la capacité il y a comme on a bandoto et belé parce qu'il vit plus dans le spirituel. Il y a un monde à mutu soko lotiendoki. Même na tongo yeba pas comprendre que beaucoup tan. Sauf que yondo ko négliger étape alikambo sa nini au monaki. Parce que vrai yo ezande esprit na yo wana. Parce que Job alobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et vous allez constater que corps ezalaka enveloppe pamba. So ba longoli esprit corps est comme un statue. Ozomon. Donc c'est-à-dire, en réalité en toi, c'est ton esprit. Donc dans le mystère des songes, il faut maîtriser catégorie ninyozali. Ozomona. Catégorie ninyozali. Ozana catégorie nin. Wana catégorie ya batu oyo, balotaka, bandoto. Te, tozana catégorie ya batu balotaka ming bandoto abitumba. Alléluia. Soko on a catégorie ya batu o balotaka mingi bandoto amabe. N'hésitez pas. Il faut appeler les hommes de Dieu et on expliquer ba jara ba songe wana ezali moko canal nzamba za ko aider yo pour ozo vraie délivrance dans ta vie. On parle tarate, o tu es obligé ya ko en contact avec les hommes de Dieu, balandela yo baluka baye ba qu'est-ce qui fait que yo mutu normal o lo takate. On t'a voilé en moni Israël na kati Égypte ti babima bazwa ta vision te bazwa vision te parce que Pharaon était au-dessus le roi Pharaon zaka likolo bakozwa ta ndoto te pas Moïse azwa révélation fa babima en Égypte à cause de la révélation puis na désert
Donc, c'est-à-dire dans la vie, toi familial, là où vous vivez. C'est-à-dire, parce qu'il y a un esprit supérieur qui contrôle la maison. Moi, si je suis baladando, si je suis permettre ma vision et faire comprendre l'état spirituel. Voilà pourquoi on contrôle l'esprit. En moutou normal. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, mais les vieillards auront des songes. Parce que les songes, est un canal où on a prophète. Pourquoi le songe fait qu'il n'est pas vieillard? Le songe qu'il n'est pas vieillard. Pourquoi? Parce que Bible c'est comme je dis, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que la Bible dit dans le livre de Joël, vos fils et vos filles prophétiseront et les vieillards auront des songes. Pourquoi vieillard il faut pas jouer songe, mais vos fils et vos filles vont prophétiser? Parce que Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, les historiens nous disent, quand dans la source histoire et il y a la source écrite, source orale, la source muette. Mais la source orale, quand un vieillard a koufi, c'est toute une bibliothèque qui est brûlée. Dans son pack à koufi, bibliothèque mon bimetumbami. Pourquoi ce n'est pas koufi bibliothèque fait pour moi et tumbama? Donc c'est-à-dire pakawana kenenani na sagesse. Donc sagesse c'est ça la mande pour naba bampaka. Quand la Bible dit la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse, c'est-à-dire mutusonga yambi yes lokwa mo konpe mo biki sa koma maman na ça na sagesse. Mbala moko komi nani mpaka. Or muta koma ka vieillard nde muta na capacité ozwa nini songe. Or songe déjà c'est le canal onzambe fire solana batunaye. Alléluia. Donc c'est-à-dire il faut comme nous pas paka pakenge banate par rapport à Mboula, mais pas que ça dit par rapport à la crainte de l'Éternel. Ce qu'on a banga nzambo comme vieillard. Osomona, pourquoi maman vieillard on a capacité à rejoindre ni ndoto. Yangwana vieillard wana tolo c'est-à-dire être vieillard c'est quelqu'un qui a collé la dimension spirituelle. Voilà pourquoi n'a dit que message est tellement profond. Na be Michel Koya semaine prochaine ainsi na koluka mpe ko mangol soubien mais yo muto zui chance à kolandanga c'est le prophète Gédéon Bekanga lokose joie contact en côte na biso benga biso pour ta délivrance par rapport à bandoto yozo sala. Par rapport à bandoto yozo sala mobali na bokabwana kala mais ti lelo yo lotaka ye pembeni na yo non c'est très dangereux parce que ndoto wana des vrai yo. Kota à contact Nabiso, je bénis le Seigneur, je bénis tout le monde qui aura l'occasion de suivre cette émission. Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse. Kota contact Nabiso toza dispo. Numéro nanga de contact des plus 243 89 69 71 785 d'ailleurs les écrits wana benga biso kota contact Nabiso toza temps. Il y a repassé non la prière par rapport il y a délivrance il y a vie na yo. Laisse que le Dieu de mon appel, le Dieu de mes apparitions, Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, on peut l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ.
Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa abangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Alela pona nini. Alela pona nini. Tango eza koleka. Ai
ntango ezakoleka ntango ezakoleka le temps passe oh Alvin et Bea tala ntango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe